Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka bongo na radio lokole masolo sur votre chaîne préférée Radio Lokole TV. Vous savez que notre métier, le journalisme, consiste à récolter les informations, à les analyser et enfin de diffuser au profit de la masse média. Tu récolter l'information, tu analyser, tu traiter et puis tu diffuser en haut. Na yeli susu na lombango ko tozongi susu na lombango pona ko continuer à faire ser oyo batela qui est poison il paraît azaka na jobu batela qui est poison na Cape Town et pas bandeko chantre mususu et pesi pito pas na réseaux sociaux toko fa na ndengwa te bobenga kibiso voice ali boso e bimaki batanga ki kombo église te deuxième voice boyo koyoka batangi kombo église balobi église bima sœur wana il paraît à la l'église Bima à Johannesburg. Je ne confirme pas. Il paraît à la l'église Bima à Johannesburg. Alors Bima aux à Cape Town, bah ça là une convention, bah bengisie pour akende ko yemba. Vous rappelez, mais monsieur Tauté ko sala lobi to qui sert wan so azo yemba en tout cas lo la kitaka. Et pesa qui jalousie, bah c'est là qui est poison. Alors bah version et salami et belé pas bah confrère mouchou. Biso de tolinga ko preuve la puis ndenge batanga ki kombo église Bima sika aboye tobi non ekoleka ndengo wana te tika biso benga siko responsable église Bima ya Cape Town a expliquer biso est-ce que ba yebi makambo oyo pour rappelez-vous je cite les noms prophétesse Déborah entre parenthèses pour yemuto a publié qui voit la photo wana prophétesse Déborah, vous vous rappelez encore cerise avec maramba vaccin, xénophobie, a publié ba image moko, ba image mususu, a autre commentaire mususu. Vous vous rappelez encore? Et c'est là que même voice wana, prophétesse Déborah, soka existera na ebité. Pour non mona été, de ka ndenga lobaka prophétesse Déborah. Azoroba bota ande ba beta ba tupona vaccin bota ande ba osala we pona vaccin bota ande ba beta ba étranger pona nini mais ba image wana ezaki ba image msu ya Tanzanie ezaki ba image c'était pas commun accord na makambo oyo ande koloba sika ba etoye komona susu verset bimi ke ba bominde ko mwasi a expliqué très bien kaka ne to expliquer ki wana kende ko asala awana mbal na yeba bengisa ki église mona Cape Town kende ko yemba église yango za ka extension awa. Et ça rappelle l'extension à Cape Town. Deuxième fois, première fois, comme église, il paraît voir monsieur Seko Bima voice monsieur que yé voice sango ndeko yango ezali église ya Bima. Bisto benga bakambi ya Bima, boyo kanendo solina bakambi ya Bima, ino boyo ba vérité ezali wapi. Tosola gina mokambi ya Bima responsable moko ya ba responsable église Bima oyo na Cape Town kombo na ye mokambi Dadi Bayona bandeko ya Bima na Kinshasa boyebi mokambi Dadi Bayona bandeko ya Cape Town babina Bima za kami baye na Cape Town deux cellules moko msusu wana na oya bango oyo mokambi Dadi Bayoma za moko ba responsable mais et ça au kabonate basa ba on se bana ya papa moko soki convention zalaki balenga po yopa te okana une conversation là et bon to kozonga sous suivez un peu ça papa mokambi mbote papa piston pesa biso kombo na yo et puis na Cape Town vandi wapi ozali na église ya Bima vraiment merci Mick kombo na ngai ezali Dadi Bayona. Okay. Dadi Bayona. Okay. Yeah, navandi na Cape Town. Na ville Cape Town ya, na ville ici. Voilà, Moussakoli na rolika ki otala ki émission na biso ko sala ki sur liwa ya ndeko mwasi o ayemba ka makasi assemble la kabongo d'église moko songolo na Johannesburg ba invita ki ye na Cape Town akene ko yemba na convention moko quelconque ça dit ki batu na famille akay ndeko wana ba sala ki bloko ba be poison o ba détecter ki na hôpital ba tu rumeur to murmure ba liko yima ke ça dit bon église ya Bima yebisa biso nanu. Est-ce que bien l'église ya Bima yo état mokambi to responsable numéro 1 l'église ya Bima na Cape Town makambo ngo zali ndenge nini? Bon, non
se présenter nano nazali responsable numéro 1 te responsable numéro 1 biso na bima na doctrine na biso ya bima tozaka na responsable numéro 1 azaka na département ya pastoral donc tozali na pasteur Majetou yende azali responsable numéro 1 donc responsable numéro 2 oyo azali na département ya prophétie na doctrine na biso ya bima nde ezali ngai oyo nazoloba ezali mosakoli évangéliste Dadi Ayona. Okay. Donc ya ndenge nazomeka ko se présenter comme ça. Alors pona makambo oyo nazo oyo batu bazoyoka ndenge oyo ezoloba wana vraiment nakomeka ko expliquer moi muke eza makambo ya lokuta. Donc eza makambo ya lokuta. Donc obisa bima tubengi nyoka. Donc omoni mutu soka leti nyoka alukaka moye kaka pona komeka ko kikisa bato pona komeka ko luka kopesa bato ba version moko ya lokuta. Donc ba fondé histoire na bango soki wuti wa bito yebite mais eza lokuta ngai nazali responsable na bima awa numéro 2 na responsable ya département ya prophétie. Alors nazali intérimaire. Alors na meki ko yo clercir bandeko bayoka makambo nyonso oyo bayoki na kombo ya église ya bima po biso tozali na bima ya nouvelle alliance oyo bayoki na kombo ya bima nde bima bandimi ya bima ou bien bayembi ya bima bango nde batilaki soko ndeko wana poison soi-disant poison. En tout cas eza makambo lokuta. D'abord biso tosalisaka baséminaire te na doctrine ya bima tosalisaka séminaire te. Donc na doctrine ya biso séminaire tosalisaka yango te. Donc bango balobi pare soki tobengisaki mwana mwasi na jobure aya kotoyo awa aya kosalisa séminaire et tosalisa séminaire tobengisaki aya po ayembaka bien. Non, tobengisi ndeko mwasi na jobo te aya na Cape Town. Non. Oui, toza pe na branche mosusu eza kuna na jobo ezali. Mais tosalisi feti moko te awa na Cape Town po tobengisa ndeko moko kuna moyembi aya awa aya koyemba. Non, eza achievement fo toza na feti moko awa te tosalisi pe manifestation moko te awa oyo babengi pe na anglais tosalisi events moko te mpona makambo etali kino moko alongwa kuna na jobo aya koyemba awa tosalisi yango te. Ndeko mokambi olobi na Cape Town bozali na babima mibale oyo ya bino otangi kombo na oyo mosusu wana na koyoka yo elobeli c'est comme si yo ozoboya baresponsabilité keno bima na bino te mosusu wana ebengisaki ndeko mwasi wana. Est ce que ezali bima mosusu wana mibale to ezali bima te tuku? Non, mpona bandeko mosusu kuna ya bima mosusu kuna je ne crois pas tosololaka baza bandeko na biso tosoloka na bango kuna mpe en tout cas basalaka séminaire te parce que na bango kuna na biso tosalaka bana papa moko donc toza na doctrine moko ozomona toza na doctrine moko bango mpe kuna na doctrine oyo ya bima oyo biso osala yango ezaka moko kuna bango kuna tosalisaka jamais séminaire. Est-ce que donc ezaka na doctrine ino eta basala na nzambe likambo oyo babengisi ndeko mwasi na Johannesburg akekele Cape Town koyemba boyoki soupçon wana te ese convention salamaki na Cape Town oyo babengisaki ndeko mwasi boyebi makambo wana? Non, convention moko te esalami awa na biso na nouvelle alliance pe convention moko esalami awa te na ndako mosusu biso mpe kuna touta convention moko esalami kuna pe te parce que soki convention. Ok, on va continuer na toyoka. Donc nayebi te information wana oyo bazoloba ndeko babengisaki na convention to quelque chose quelconque ebimeli wapi boyoki ndenge ndeko mokambi bazoloba ouvertement
soki convention ezalaki que ça soit na bima o bazo akize bima bomi mutu bima oya bango to mususu wana balingai koyeba po ya beza bima na bango te soki pe na bima mususu seli mususu wana balingai koyeba soki pe ezalaki na église moko songolo na Cape Town event elingai koyebana teno église ya songolo pakala ezali na event balingai koyeba sikoyo message o balobi ndeko na ngai koyemba na église ezalaki église nini prophétesse Deborah soko ozoyo kanga soko landa ngai benga biso leka na radio lokole o expliquer biso o pesa wa kombo o tanga kombo potokai awa kombo église bima etangami biso na radio lokole za ka prévala puis yango to bengi bakambi église bima to bengi bakambi église bima ba expliquer biso bozo ka version na bango yango wana do soki convention zalaki balinga koya to lobite ndeko akufite ndeko akufi mais yaki na sima makambo église yake prophétesse Deborah ndako expliquer biso oya koyoka akotala émission o botindela link comme ça abenga biso na radio lokole a expliquer biso vérité église yango na Jobour ezalaka wapi na Cape Town ezalaka wapi pasteur oya bengisaki mondimi wana kombo na ye nani to continuer audio parce que soki convention ezali kuna biso mpe awa tokoyeba biso mpe awa tokoyeba parce que bango bazokamba na Cape Town awa oyo bazokamba kuna na église ya bima bandeko mosusu kuna toyebani baza bandeko na biso tosololaka ndeko bokambi soki ezali église ya bima te alors oyoki nongunu ezali église nini kasi église nini non moi je ne crois pas nayebi te parce que ndenge bato bazolaka na réseaux sociaux po biso mpena tokota mpena ba réseaux sociaux mpena mingi te ndenge bato bazoloba na ba réseaux sociaux wana bo toyoki yango epai bato bazoloba ndenge bato bazoloba ke boye na boye eza makambo ya lokuta donc eza makambo ya lokuta ndeko olobaki nango ndeko mwasi wana babengisaki na bango ye te na Cape Town na ye akufi na ye te eza histoire monte eza makambo ya lokuta eza makambo ya lokuta donc ndeko mwasi abima moko awa na Cape Town eglize mobima moko te awa na Cape Town ebengisi ndeko mwasi kouta na Jobour koya awa non eza achivement eza lokuta wana nazo biso na kombo na Yesu ezali lokuta donc ndeko moko te akufi mwasi wana akufi na ye te makambo ya lokuta eza histoire monte non nayebi te soki mwasi yango akufi ou bien akufi te nayebi te wana nakoloba makambo oyo nayebi te nakoloba yango te nayebi makambo te nalobaka makambo eza vrai non nayebi te soki mwasi wana akufi ou bien akufi te nazoloba selon image ya bima ou bien bima esalisaki feti moko ebengisi ndeko mwasi na Jobour kokuta na Jobour koya awa donc bima entière ezala bima mosusu kuna ezala bima ya awa donc feti moko esalisami awa te basali séminaire moko awa te na bima parce que d'abord tosaka séminaire na bima te ok message toki tosuna sikoyo mutuli na suka est-ce que à part église na bino bima eza pe na église mosusu ezalaka na cellule na Johannesburg na Cape Town baza ebele l'église eza ebele l'église eza ebele na Cape Town oui mais toyebi te soki église nini bazobela mais nazoloba parce que bato oyo babengi ngai balobi ke église ya bima mokambi ndenge nini ngondimi na bino abomi ndeko na ye na église na bino ya bima na Cape Town bino bobengisi bato yango mona esali pasi na ndeko mokambi na bino ndeko mokambi pesa message ya suka na bandimi nyonso ya bima baolanda oyo na monde entier parce likambo oyo etamboli mokili mobimba mpo na kombo ya église na bino voilà avant mokambi ya bima apesa message ya suka na lingi tosala analyse mongo sikoyo mpo makambo yango nde ezalaka bato kaka kopene bino kofungola kaka baesprit nalingi nalakisa bino eloko moko boye zela est-ce que je vais encore retrouver ça ici tomoni batieli biso photo ya sœur oyo akufi nazoloba te ke sœur akufi te je porte d'information moi tovérifie te tokovérifie yango tomonaki photo batindaki biso photo ok ça va zaya nakende koto oyo omona photo oyo oyo bapublie oyo maloba ya sœur Deborah na obenga prophétesse Deborah mpo yango nde tomoni yango ndenge wana
et comment mi prophétesse Deborah. Voilà. Prophétesse Deborah ataki photo ya ndeko oyo, ndeko mwasi na biso oyo kitoko, biso nyonso ba confrère ne ya poto, ne ya Amerika partout na tosalaki émission sur ndeko oyo qui a kufi, ba bengisaki na Cape Town et consort. Bon, on a évité pour nini maman Deborah to prophétesse Deborah a pona yeka photo oyo ndeko à l'église. Alinga ko démontrer biso nini photo ya église bo, est-ce que photo ya muta kufi mo wey? Photo mona yeka ko tsa ngoya ngoyo. Abeti liso na yo wana ndeko wana kufi. Na yebi soki mobali ya sœur oyo azali akolanda biso abenga biso pona ko préciser. Bon, siko tala awa. Prophétesse Deborah wana koloba ke non ye ba bengi ye pa mobali. Mobali na ye abengi ye. Alakisi. Bon, na ina ta siko bota la siko loko mo awa. Na ebite. Alakisi siko awa cimetière. Omoni bozo mona wana mwa mo na tiso ombo na tiso bozo mona mwa bien na ebite. C'est un peu flou là. Wana photo ya cercueil. Na mona mundele moko wana, na mona mundele moko wana, na tiso azo kanga cercueil. To aosala ndenge ni ba fungolo su cercueil. Ezo mona pena bien te. Ezo mona ba fungo wana mundele. Mundele yeyo, yeyo awa ba fungolo cercueil ba otala. Mena otala na pembeni wana ebite o afandi pembeni wana mobali ya ser o akufiye wana. To yete là je ne comprends pas. Là je ne comprends pas. Wana maloba ya ngate maloba ya sœur Deborah. Na ebite, est-ce que photo monsieur zalaki te pona ko illustrer biso ke ndeko wana akufa ki ya solo? Je ne dis pas que ndeko wana akufa ya solo, to sala ba analyse kaka. Po photo tambo la photo oyo ya ndeko na biso mwasi kitoko. Mwasi kitoko yo wana fandi na église bakangi ye photo. Oui, za photo bakangi na église. Bon, photo oyo pona sœur Deborah a publié ba voice wana. Eza photo o mobile na yemo ka pesa ki to aluka ki na internet. Est-ce que photo mususu ya matanga ezali te? À part auto mona mundele a de ba na cimetière na moni abate tanto na cimetière na etiso ya cimetière eza ya cimetière oyo na ebite. Ah eza déjà cimetière to wapi? Ne na mona concession oyo eza ndire cimetière za na Benoni te. Na ebite. Est-ce que ceux qui baillent dans matanga na cimetière bata ngosu na tante boye na moni tante kuna kota mo ba secret auto na en tout cas là j'arrive pas à comprendre. Na ebite que matanga te. Bande ko bomona ki photo o bomona na réseaux sociaux bota photo ya cercueil wana. Est-ce que ba fallait ba na cercueil mbamo na libulu te. Fallait que ba na libulu ba pozango mbala moko te me ba matanga na wana pembeni na tante wana là je comprends pas. Ndeko na bande ko so ba fandi wana. Ndeko mo afandi wana na zoomena na ebite bota ndeko mo afandi kuna ezo mona vraiment te mais photo oyo eza la compagnie na photo mususu oyo ya sœur na so ba lobi akufi wana mais mto afungwa cercueil na mona eza mundele so pa okanga ba na défilé ya suka bon ba monde ya yebi ça n'engage que ça n'engage pas biso mais na mona cimetière oyo za la Benoni te on dit kota Benoni bande ka Benoni. Est-ce image au moment la cimetière au ça Benoni to ndenge je ne sais pas mais pour ça pena émérance yaté eza West Park te émérance awate ko ça la Benoni kuna en tout cas on ne sait pas bon et début so pona ko pesa ka précision la communauté pour la communauté c'est ngena biso pesa ka information vraie na démontrer que pona bandele kuna que prophétesse Deborah déjà liboso. Alors baka bakamoko ya vaccin bakanga vaccin makasi bako beta tu film pour ça vaccin avec le xénophobie ça na maboye tani baka beta bat ba image na ko ba fausse image na éviter prochainement son prophète Deborah a so pesa ba prophétie na il faut abimaka à moins que ça la après sa prophétesse à moins que ça la prophétie o ko salama. Donc ndeko ça na vraie information que ndeko benga na Cape Town a benga biso na radio lokoli to pesa biso numéro ya mobile ya ndeko oyo akufi to benga tu sa précision to pesa biso numéro ya prophétesse Deborah to ça na besoin numéro ya prophétesse Deborah comme na biso ngona se wana to pesa a benga biso to pesa numéro ya radio lokoli a benga biso. Deuxième fois c'est ko bima ba eza église bimande e bengisaki ye église bimande e bengisaki ndeko mwasi wana mais boyoki sika boto yambi
mokambi église moko ya bakambi église bima mosakoli apat mokambi dadi bayona a expliqué que bayebi makambo wana te soki église nini bayebi te donc wana ça n'engage que alors tokoyoka aloba ya suka ya prophétesse voilà toyoka sika maloba ya suka ya bokambi dadi et puis on va conclure. Voilà, je crois wana ezalaki mokambi dadi bayona oyo moko ya ba responsable ya église moko ya bima na Cape Town epai bapesa yango etamboli nazo insiste voice ya liboso batanga kombo église te deuxième voice baya kotanga kombo église bima donc histoire ya sœur oyo azalaka soi-disant na Johannesburg sœur oyo bomona na photo wana bazo koloba natangi kombo
prophétesse Déborah que babengaki na église moko songolo na Cape Town ezali histoire montée de toutes pièces, fausse histoire. nayebi te basala yango na intention nini, mais nalobi te ke ndeko akufi te mpo na na précision te. Alors ndeko oyo parce que ça n'engage que ndeko prophétesse Déborah oyo asala numéro ya prophétesse Déborah abenga biso na radio lokola apesa biso mpo tozwa baprécision. Mais ntango batangi église kombo bima yango tobengi responsable ya bima ya Cape Town bayebi makambo wana te, bayebi makambo wana te. Ndeko oyo akufi bokaki na maloba oyo baba na voice wana bakundi ye kutu mbangu ata bandeko barelatif mosusu basuta ya koyeba te. Biso mpe totombaki na piège wana, tosalaki mpe émission, tobetaki histoire mpo awa tobetaka bahistoire vrai ndenge elekaki kaka nde tolobaka tobetaka mpo na konuire te, kaka nde tolobaka so tobeti lisolo ekesa ndenge wana te yela biso vraie version tokozonga lisusu mpo na koya koexplike. Alors bandeko oyo batali kaka émission oyo comprendre de quoi il s'agit, zonga kuna ta na site na biso komona émission oyo toloba musicienne chrétienne ya Cape Town ateli ya Jobour poison pour la jalousie. On peut comprendre si on a une émission oyo. Merci de la confiance que vous accordez à na émission oyo Radio Lokole Masolo TV, Radio Lokole pardon, sur votre chaîne Radio Lokole TV. Merci tu as pour la pénétrer dans la communauté pour la sa vérité ko bongi sa vérité. Et ça ka biso ne sauter tout ça là ka ba émission ai politique te. Bande comme ça ba s'occuper na politique, bande comme ça ba s'occuper na sport, biso s'occuper na ba mœurs, na communauté. Pour na ko éveiller communauté na ndenge na biso. Ndena ba chaque fois que ndeka koi yo okoyate. C'était votre humble serviteur Fiston Pelende, autrement dit Tata Sedek. Restez branchés, nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro. Tout ça ngabino s'abonner massivement. Et ça, c'est difficile. Tu as s'abonner pour fini. Subscribe, tu s'abonner. Et puis, au fini, cloche à notification pour ceux qui te tiennent mission aux angakate. Partagez. Merci de s'abonner pour partager l'émission parce que à chaque fois, et si ka ndeko kwe yo okoyate ceux qui intéressés ou te tinde la tande ndeko po intéressé bo partager ka bodio à papa Fiston, bo partager ka YouTube ya papa Fiston pour na et comme la bande ko tina fin fond bande ko nyos tout babika pour na tokotonga Congo musapi moko teme musapi nyoso sangani toke liboso bo longonia pe matondo et ça mboka abizu à tonto à plus chap chap et tchara.